que les femmes africaines peuvent salir la nzambe, bataille baza. Oui. Est-ce que tu as maman qui parle vite? Oui. Oui, bien. Une femme africaine dans l'histoire, oui. Qu'est-ce que vous attendez par maman qui parle vite? Oui, parce que Azaki Koloba Pebo Solo, au Moni Chibango Azaki Koloba Solo ya Afrika. Que les Africains bako kangwama, bako bima, bako lobaka lobby Afrika iko zala peli boso. Bazaki ko malimene yepeka kandinga bazako malimene ngabui. C'est une femme africaine qui avait la vision. Jeune akufa. Akufa jeune tamu ba yebisanga na mwana na Congo, solinde batumba solinde ngeni. Ukoma balakisanga mwana na yimoko na nkamba. Likamande yango wana. Okay. Likamande yango wana ya ke Congolais za mutu moko alingaka ko privilégier balangue ya bapaya. Ke balangue na langue na yemoko. Congolais soki ayoki ayekoli kaka anglais ayebi yango ayeba yango malamu ayeba yango malamu te eza kaka place nyonso koyoka ye money. Ah yo sa. I see you oh ndeko likambo nini yo yebi anglais. Lobana no monoko mususu. Tiba tire wana kotisi yoluba. Tiba tire kekere ndeko likambo nini okokoloba munoko ya awana twana lingala twana chiluba to okokikoloba munoko na yote okotina makambo ya munoko mususu pona nini likambo eza nini. Okay. Eza kopesa kanda makasi parce que tozo mona bapaya bazali ko ebuta epana bango so bato minoko angele so minoko nini soko komika kaka pana bango abandi dialecte baza ko interpréter awana biso ezaka kaka non je veux parler en français parce que on va m'interpréter parce que tout le monde va m'écouter et tout ozalaka na munoko na yote epai na yo langue your language you not talk your language are you know okoki koloba munoko na yote are you not this one okoki koloba munoko oyo yebi malamu te lokwa chiluba na beti yango tina ya bakoko na ngana kobeta. Joyeuses fêtes à tous ceux-là qui sont en train de fêter. Bonjour et bonsoir à ceux-là qui sont déjà branchés dans cette chaîne Le Nazaréen. C'est toujours moi, Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel, la vôtre. Nous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Meilleurs vœux à tous ceux-là qui aiment le Seigneur, ceux-là qui croient réellement que le Seigneur a révélé sa bonté dans leur vie en leur donnant ce souffle de vie. Nous sommes dans cette émission tablestante qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, pertinents, aussi très capital. Croyez-moi que je suis avec la servante de Dieu, la prophétesse Liliane Esther Tayo. C'est mon invité spécial du jour. Mais avant toute chose, je retourne à la régie qui se tient par la main de Nikis, le mari d'autrui, mon balabato. Et on se retrouve tout juste après pour dire bonjour à maman qui est déjà sur ce plateau de Nazaréen. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52,
tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bate. Po bolingo ekangaki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Apôtre Léopold Moutou. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono kachafati. Lelo tokomo mono kachafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameri Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo. Lelo o abuse biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo bakota na kati. Pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Twangambu bino batwangambu makambo esala nini esila tebe témoin. Bano bazalaki awa ba témoin. Te bazalaki kovanda na kati église awa. Témoin ya makambo nazolo bakuluna esila kalibela. Tozo naza kokama uta makambo ye bandi 2 ans oyo uta papa kofi. Bakuluna batomboki ngabia nazolo kambongo. Nazo lukambo so na zuka kambongo na benga bango lisu to vanda likambo ezani misale monani nanu teme misale komonana to na pesa kamuke muke ekozala ta mtu azoleka amer nganzala obimisi opesi boye okuti bango opesi en tout cas na kanga kaloboko te na kanga tata moko to défendre na carte maman liboso ya 100 soki bato bazami bale okoko yoka pe ba musuba zo kriye libanda eza jalousie asali bino nini asambelaka na ye bakimi bango bazana minduki bambongo ezotambola tozana bafime bambongo ezotambola bazopesa basangisi kuluna bapesi pesi mbongo basangisi kuluna bapesi pesi mbongo tokangi bazopesa mbongo lelo bo menace ye lelo bo sala neti lelo na tongo bazalaki wana ti finalement babengi bapesi bango bambongo bakei. Mais eloko nini ngai na sali bango mbongo oyo bango baza koloba na zwi eza na kote nini pe na sombeli ndako kote ngai ko locataire na sikoyo boye awa locataire na zwi yango wapi soki na tamboli na motuka eza nzambe mutapesi insécurité. Mais maman tokoloba sika ndenge nini ba même pas na yote donc ce que la que justice a mboka na biso sala te mboka ya na insécurité. Maman tango yo zo mona bato yo baza komiloba ke baza na justice na kati ya makambo yo koloba nini tango yo za kolomona bato baza koloba ke baza na justice baza na kati ya makambo yo koloba nini bakendaka chaque 4 heures bazongi pona koya koloba lelo akimi awa alali awa te akomi kolala libanda asela bakoboma ye bakosala na sali nini na bana basi oyo na sali bango nini soki na papa mbongo baza kotia na kati ça reste à vérifier na conclure yango te ça reste à vérifier voilà. Est-ce que vous avez problème papa mbongo na yebi ata de vivre voir boye te ndenge na yebaka mosengo nde na yebaka cardinal Malula na yebite naza na problème te problème baza kocha mokolo to ezaka kake na pesa ka président Félix message a dédié mboka na pesa ka message à gratuité za bafoué za lukuta ngai mutu na pesa ka message ya ke est-ce que pendant to lobite to la quitter to lobite so neti par hasard lo yenge sala minute na ville à Kinshasa papa est-ce que obanga ki bakoya pe na sala yenga na bakote lo pe église likambo ko sala ngo ya yote mais na pamba to ba siblaka leke le moya mobule ekota simba benda akoya pe na sala yenga na ba bakocha babuki bango bakotinda po mikolo nyonso bakana kakobuka bango bakotinda batu na bango mikolo nyonso bakana kakobuka bakana kakobuka bazo buka te ba banga nani kasi bazako baza na
ntango baza kozela baza ko bisika na bango eyebaniti ngai nde motu na boyi entroupement soko ke na IDPS kuna olobi makambo boyo omoni makambo ekozala omoni ndenge kozalela na ba entroupement parce que ngai za membre ya IDPS ki jeunesse na nga mobimba mobali na nga liboso tata ba na ngai akufa na kingo ya IDPS oyebi yango banleva ye azokende kotika nani ntango bakangaki Etienne bake na ye babomati lelo toyebi place ebembe ezalaka te oyebi yango tata bana na ngai ya liboso yana makambo oyebaka te te mo mebimisi te mais yango wana nazoloba ke nazalaka IDPS ya san ya uta bomwana ozoka alors naboyaka sikoyo moto na nzambe okende bimisa makambo oyo na mosusu tokosola na mama boyo te tika basala sikoyo ninga bitetika baza bana mboka totala ndenge nini baza koke ba prophétie muso pesa eza ngo ya kadra IDPS allure oyo eza koleka eza yango te allure ezoleka bomoi na nga eza yango te eza yango te mais est-ce que vous avez un avocat? Oui, nous avons un avocat. Bah, lobby. Bah, conseiller. Toza na ndenge tosoli na bango. Voilà la stratégie des gens. Toza na ndenge tosoli na bango. Ke soki ezokoba. Soki ezokokoba na bimisa yango na etandweke. OK. Ebima na etandweke et puis soki baza kokoba procédure là parce que na kei mukolo mususu ba menasaki trop awa. Lelo fo ba boma abima te botika na kotale est-ce que so mona mutu na kati église na ina kati ndaku na baza ko kasrege abima te bino bakuluna botika lo tala ya abima te soki abimi boka mataboy basi na yebi na un garçon awa ba pesi ye balobi soki abimi zuwa nzete na même na bililingi zuwa nzete bamba ye na mutu akweyela na se na utaki kosolola na katiere moko nga na bimi na mwana yaya na nga waza libanda na bimi tozozonga kokota na biso ya koti liboso katiere wana atelemi alobi boyi komone babenga ke soda na mwana moko komone soki rombo sona alobi boyi tokolalisa yo mukolo mususu bakote bembe na yo elali wana nga bilelo na okende te na telemi parce que tozali na moi vers 11h na utake bembe na tuni yenga biya solo yo koka kolalisa bembe na nga na kati mboka na nga moko na sali bino nini okolalisa bembe na ngai na sali yo nini na yango mwana yaya na ngai yo abimi atuni ye likambo eza nini likambo nini na mama ote kaka tala kaka ndenge yo toyeba niti tala kaka ndenge ezalaka tala kaka ndenge ezalaka ekomi bongo bagasongo bakimi na lelo makambo yango eza na leta na kosuka ndenge nini baza kobimela wapi kaka kuna epai na bango na likolo na kokita na 11h apa yo mama bamenasation nani awa na kati ya église te awa na moni mutu bamenasaka te eza kaka ngai awa sinatikali kaka ngai na bakambi ya oyo balandi nga na nsima uta mobali na nga akofi nde tozali mibale. OK. Visionnaire ya église mama ata ozongi ndako ata oza na église pour cela omoni nzambe alobi na ngai awa naza na mosala mboka ti navandi awa baza soki babengi bato na bango bozela soki abimi bosala ye kota akobima ngai navandi na Kinshasa ngai na ye na Kinshasa na age ya 7 ans lelo naza na 58 ans nanu nazwa likambo te nayebi kasho ndenge ezalaka te nabundana na mutu te nayebi makambo ndenge eyalaka te mais sikoyo soki likambo eyeli ngai ezala na point nini lokola bango baza ebele lokola mbinzo baza ebele lokola mbinzo babomba makakuna na popoka baka na si nayebisi bakonzi makambo yango eyebani oui immeuble ezala vérifié voilà immeuble ezala vérifié parce que oyo oui je crois bakozala baza nango oui je crois oui je crois tu crois mais ngai naza na munduki te na likambo na mutu te yo ozomituna te kaka likolo ya message d'accord voilà pour bayebisa nga likambo nini oyo eboteli ngai mbongo ngai oyo na esika oyo likambo nini eboteli ngai mbongo mutuka batindeli ngai dochi ya mabolongo na mutu na poto
mutuka nazali kotambola nango nzambe asungi yebisanga mobali nanga uta awa nakoloba ngo na ekitando ke bana nanga baza wana atikala kosala musala na société moko te ni na politique ni na leta ni na o affaire azaki homme d'affaire aza koteka nini tokosala musala na nzambe siko mbongo oyo bango bazali koloba mobali atiki mbongo mobali atikaki mbongo ote mbongo Tshisekedi apesi ezali kote nini mpe elalaka wapi elalaka awa na kati eglise place nalalaka na se awa to elalaka mbongo yango ezalaka na banke kote nini na compte kote nini nayebi te. Merci beaucoup mama wana totiki yango na mabuka bakonzi bazwa immeuble malamu batala yango bao bakoya kotala biso toza ko maîtriser vraiment loko mingi te mama mutalobi eza maloba na ye mutavandi ayebi makambo ya kolekana na yango tokosenga kaka vigilance parce que bayinga mboka balali te miso bango kaka ye koyingainga bakondi nde bakoyeba koyekola bayeba si c'est vrai ou ezali rancune mon personnel to etali mboka mais na cadre nango mpe bovérifie parce que eza immeuble ya monene bovérifie boyeba banani na banani bavandaka awa mpe banani na banani basalaka nini mpo na mboka mpo na lelo na sujet wana tokati nano wana mais mama mais kitisa mwa motema nayebi ke c'est fort na age na yo mama bamenance modèle abongo mais heureusement baosa bamenance mais kitoko yemata kaka wana mafuta na nkolo kaka poso totali ke eza ata mosusu kolia to kimia te. Maman Africa, maman africaine, la prophétesse Liliane Esther Liliane Tayo. Est-ce que la femme africaine peut salir la Nzambe, bataille baza? Oui. Est-ce que tu as maman qui parle? Oui. Oui, bien. Une femme africaine dans l'histoire, oui. Qu'est-ce que vous attendez par maman qui parle? Parce que azaki koloba pe bosolo, omoni chibango azaki koloba solo ya Afrika. Que les Africains bako kangwama bako bima bako lobaka lobby Afrika ekozala pe liboso bazaki ko malimene yepe kaka ndenge bazako malimene ngabui. Est-ce qu'il inspirant pe? Oui. C'est une femme africaine qui avait la vision. Jeune akufa jeune tangu ba yebisanga na mwana na Congo soki ndenge batumba soki ndenge nini. Okoma balakisanga mwana na yemoko na nkamba. Je crois mwana nemoko. Ya masu na mbali quelque chose. Oui, nous comptons à ces jeunes. Merci. Peut-être que nous femme africaine, yo, ba édifié, ba bataille. Nayebi lokola mama Chibola, mama ya Moussali Nanzambe, révérend pasteur Jacques. Vernon. Jacques Chilombo. Non, Jacques Chilombo, qui est à la présidence là-bas, conseiller à Mkonzamboka, maman naye. Moli Mounanzambe qui était là, azaki intercesseuse na catholique. Moli Mounanzambe qui était là, babengani yekuna na makambo azaki koloba. Elle a servi le Seigneur na kati ya ba prophétie ya makasi. Pe yango yo eza kokende kokisamaka. Bato lokola bawana nayebi nakanisi otuni ba africain otuni ba congolais te nayebi mutu lokwa Muzadi Nabal c'est un homme de Dieu. Moi c'est un homme de Dieu. D'abord papa Muzadina bana na ye mwasi na ye ye moko aza mutu soki lelo ba africain oyo baza kobenga bango ke bazali na réveil eza na Afrique ba dédié mboka basali bo. C'est cet homme là aza mutu wana nde mutu nzamba utiliser makasi à travers le sport na kala kombo nango ba mindelo bazali koya ba Jean-Louis Joyer et tout. Tango bake kote ya loba na Nzambe ye na Tanzania ke ko menacer bango abeta nde ke bazoloba makambo alukuta nde molimo na Nzambe sezaye ayi baye kotinda ye missionnaire awa mais abongoli bato ebele tata wana tikanke mbuluku masanjo lezonga na mboka na bana otuno na ba femme africaine. Ah, tu parles des femmes na lobi likambo ya mama Chibola ebele penza na ebite lokola kimpamvita. Est-ce que vous avez un Nzamba basi basepesa ko ya Congo? Basali na Nzambe nyonso basepesa na bangonga soko tambola na banga Nzambe to na témoignage na yo ya uta epai na Nzambe.
au Sepelisanga, ils ont un problème qui est au Sambel ensemble. Merci, maman. Maman Rachel Zola, sur Kabambar, maison d'habillement Zola Wana, et pas Nazo la publicité à Motuté. C'est là, elle est prophétesse, nous avons utilisé Makasi. Voilà. Maman na yepi obatambola na obanga nzambe lokola mama na bamususu bazaza na ba. Merci Tony to beta lelo na no langue. Mama tango kaka ndenge to baki na ebandeli. Banda pesa na mbote. Ndenge kaka ke ba langue ya bapaya ezwa esika na Afrique po ba colonizaka biso. Ba memela biso ba langue. Metango babengana bango bakindana balangue wana te balangue wana etikala kino lelo ekosala esala konini likama nde yango wana. Okay. Likama nde yango wana ya ke Congolais aza mutu moko alingaka koprivilege balangue ya bapaya ke balangue na ye langue na ye moko. Congolais soki ayekoli kaka anglais ayebi yango ayeba yango malamu ayeba yango malamu te eza kaka place nyonso koyoka ye morning how are you sir I see you oh ndeko likambo nini yo yebi anglais loba nanu monoko mosusu tibatire wana kotisi yo loba tibatire kekere ndeko likambo nini okokoloba munoko ya awa na twana lingala twana chiluba to okoki koloba munoko na yote okoti na makambo ya munoko mususu pona nini likambo eza nini. Okay. Eza kopesa kanda makasi parce que tozomona bapaya bazali koyebuta epa na bango so bato ya minoko angele so minoko nini soko komi kaka pa na bango abandi dialecte baza kointerpréter awa na biso eza kaka non je vais parler en français parce que on va m'interpréter parce que tout le monde va m'écouter et tout ozalaka na munoko na yo te epai na yo your language you not talk your language are you know okoki koloba munoko na yo te are you not this one okoki koloba munoko oyo oyebi malamu te lokwa chiluba na beti yango tina ya bakoko na nga na kobeta malgré que je vais bakoko na yo kolongwa kuna déjà ça fait 50 ans nga na kendeke kuna chaque fois yo oyebi te kala te na kuna watu ya nano to ya nano na tuna point kolon bakolon bakenda na balangue na bango batika bakolon obengi bango bakolon bacolonisateur bango baye na langue na bango batiki po ecoloniser bino eza esprit c'est que indépendance to zoate eza esprit batika molimu ya poursuite molimu ya contrôle molimu ya filature eza langue na bango soki bino bolingi molimu wana elongwa tokata langue na bango totikala na langue na biso babanda kointerpréter biso ekotambola malamu. Ok. Mais sikoyo ndenge na ba école na ba école ya biso kuna pe kolon te mutaki otangisa ti lelo kolon te ba professeur na biso o mona ke ba cours su ba longola yango o ezani ti ya biso moko o ekoko sala ke efongolisa bana biso langue principale ya français faut mwana azwa na français faut mwana azwa na anglais faut mwana azwa na nini mais pour na nini biso moto tikali toluki ndenge koévacuer balangue bongo tango bino balakisi oyo bango mutu balakisaka balakisi oyo ya biso te balakisi oyo ya biso balongo abake ko apprendre pa na bango te balakisi oyo ya biso bamela bango nasi namona mutu azoyebisa nga abi mama nga moye nazwa délivrance eza te mpo na nini abi nazwaka singa ya chemise ya papa na kati na singa na nga na liye lokwa monda molili esengaki nga na liye yango na tie na monoko na meli balakisi okokamwa yango balakisi oyo bamela eloko babengi balangue ya bapaya bazokanisake yango nde eza nzombo ya lolendo soki azoloba ngo na miso ya bato lolendo akosakana te azoyoka yango kitoko aloba yango baapprécie ye est-ce que ozoyoka ndenge azoloba te alobi français eza na accent te est-ce que tu as compris comment il a parlé alobi français eza na accent te
nayebisaki yo likambo ya bakandidat présidentiel awa nabi nabengaki moko alobi na ndeko toloba na monoko ya lingala toloba na lingala français no eza makasi nazoyoka ngo nakokomprendre yango te nzambe ayebisi ngai nabenga yo aye na carnaval na yawa na directeur ya cabinet oyo aza mwana na nga molimo parmi baavocat na nga nzambe alobi nayebisa yo kopostule na présidentielle il y a 7 mois passé de cela kopostule na présidentielle te au contraire postulé na députation 2 fois otia na province otia pe na national na mibale wana moko ekobima oyo ekobima wana tango yo kokende na chambre basse bala moko bako récupérer yo kozala ministre bako nommer yo ministre ma sœur ya solo nabengi yo eloko nabengeli yo awa yango wana po soki opostule na présidentielle okozwa te ya solo ma sœur nakoyebisa yo te ndeko ok ça va na yo ke kasi bondela mpona esili akei baconseiller balobi asala ntango asali oyebi te kote tozokende koakutir ozomona elobeli na bato na elobeli na nzambe moto mosusu akoki kozala asali ya eloko wana mela yango lokola mela yango ndeko po atangisa bana bien abinga koloba lingala moi je n'arrive pas le lingala je n'arrive pas moi pour bien donner le cours il faut que ça soit en anglais il faut que ça soit dans le flamand il faut que ça soit en français sinon à lingala je ne saurais pas en chiluba je ne saurais pas surtout chiluba à kikongo je ne saurais pas surtout na lingala ya bakanza na kokananga te surtout na swahili sitaweza ndeko botama wapi nalombelo kuna na bena chaji kotaba mutinga ministre ya social kote kuna na bena chaji kuna na lombelu na epai papa na ngaza mukonzi kuna na mboka village ndemba sikonga na yebi chiluba te ata na koleli awa na mboka mundele na yebi chiluba te ata na vandaka na mindele ndenge nini na kendaka ti village kuna na bena chaji bazolo balobi ya makasi wana biyaka yaka oyo lingolo bani oyo lingolo bani abi oyo nalingi naloba boy na bi siko limbola ngo na chiluba ya bien na yoka alobi siko azongela na répéter siko na yebi na chiluba bien na ya chiluba mabe na yebi différence na koloba ngo bien. Mais est-ce que maman ce qui lingolo au salif vraiment statistique au total avec le belé total non est-ce que la mikolo ekoya est-ce que on a ba génération o ekoya ekolobaka ba minonga mboka na bango ba génération oyo ekoya soki bakoloba minoko ya mboka na bango te nga na koloba ngo ekozala buzoba ya bana na mboka bango moko ekosukela bango mabe parce que kote tozokenda oyo fwachaka ekosila na chiluba babenga mfachaka nde fwachaka français ok babenga ngo fwachaka siko na bokokende fwachaka isuki tokoloba fwachaka lisute. Mais est-ce que langue pen ya biso to langue ya bokoko edaka na nini po langue na ka pona communication naloba français naloba anglais naloba lingala langue ya bokoko edaka makasi na nini valeur na importance na valeur nango ezali bokoki kokoma esika moko oyo baza koyeba langue wana te me bango balingi basala bino mabe mutu moko na bino amoni mususu amoni te yo kosala nini okolobela moni oyo bozali na ye wana na langue wana akoyoka ko comprendre bon soki siko yo olobeli ye te ozoloba ye azo comprendre te okobenda na yo moko yeba atikala osali mabe so te eloko moko songolo esengeli obomba to langue eza lokwa code eza lokwa code langue na biso ya bokoko ole tozala coloniser est-ce que siko na tunaka mama ndenge ba chinois ba indien bakoma koya bayekoli mpe langue na biso est-ce que eza na danger to eza esengo très dangereux comment très dangereux mpona tine te soki bango baye moye tobomba na eza te
Nandini. Tiffany njimuteka mabwa matoka umwishi mwa nani watangila. Bako yana moi badu yebisi mwana ya yebi chiluwabi. Wewe bwela ujumoyo mwabo tatoba muteka mabwa matoka. Njimumanya. Bwela unganga chila mabwa umpeshi. Mwana uju bwela wambula mabwa. Mutu tubigila ni mamvo wabikili wambula ulonao. Ufila aya kujika. Wakati papa uloko ke baba wakati mabwangu muteka wakati papa wewe uso umutu mabatoka baba shino abavubalo ka baka balo mbinga aba peshi. Très dangereux. Très dangereux. Bango bazoya ko yekola ndenge ni misoto yekola ya bango tokenda kuna. Nazo pesa yo example ya end. Na end soki yo yena ngai. Toke yo mto yebi end. Tokomi kuna bisomi bale. Pona kende na wenze. Yo yebi kunat. Pona kende na wenze ya end to na ba magazin na bango to na ba shop. Yo koki kome mangate. Ba usalo mabi. Il faut ye muto aza indien. Aya oye bisaye na yo na ngai yende amema ngai po azwa mbongo yo za na droit ya komema ngate. Olandi yango? OK. Na end yo koki ko fongola boutique te. Quel que soit ton argent o sala o longwaka na mbongo ke na ngoko ko fongola boutique te. Na Japon. Na Japon yo koki ko fongola business te sans que un japonais azali boso. Ndenge moko na end. Na end fo ba indien bakotisa yo. Bakotisi yo za mwana musala yo nde mukolo mbongo te. Tozo kende na mboka na yo kuna nde okomonana. Awa na biso yo za mwana musala ale simbaka saka. Yo tambola na biso boyi biso tokotaka tolo baka botolo baka pourcentage nyonso tokopesa okosani. Ozo. Mbongo na yo o déclarer ngo eza ya biso po eza na mboka na biso oyoki na end. Na Japon koki ko sala te. Na Japon d'ailleurs bazalaka na MoneyGram te, bazalaka na Ria te, bazalaka na soki nini place moko ya kotinda mbongo kuna ezalaka te. Na Japon il faut mbongo eya pa na yo yo mtozala na magazin awa ozwa yango osala biloko na yo somba ba biloko kotinda batu bazali koto ba servir nga. Mais ya biso eza kaka wenze boye facile boye ya passe. Mais maman, na selon na statistique ndenge koko sale mettant maman. Be koloni nini yo mona ki batikala na mwa langue bazo valoriser langue na bango. École oyo namona batikali na langue baza ko valoriser ngo to baza koyebisa bana na bango bazo sala pe effort ya koyeba. Premièrement baluba. OK. Deuxièmement baswahili. OK. Troisièmement muke mais bakongo mais na yoki bana mike toza na bango awa na église koko na bango azoloba kikongo ya zoloba memaka molo bangana zoka na ngango te mais bavandaka na ye na ndako nga me 10 ans likamnini koko azoloba yo zoka te ngana zoka na ngati na so yebise makambo akende place ya bombi biloko na yazwa comprendre. Pourquoi baluba babombi langue bavaloriser yango baconserve yango kino lelo? Eza stratégie eza bwanya na bososoli eutaka pai na nzambe. Nasengi yo papier ventilo bwanya na bososoli eutaka epai na nzambe. Nzambe nde apesaka yango. OK. Lokola bango nzambe ayebisa bango ke basala bongo. Epuis otikala koyeba ke na baluba richesse eza mingi. Richesse na bango babombaka yango. Nyonso balakisaka yango bato te me bana na bango bayebaka.